C'est une parole du pouvoir, parole du beaucoup, tu Paris, c'est la Fox, donc Mexique, donc Fox, il y a moi. Beaucoup ta. Tokozo a parcours, no beaucoup ta source, nos amona, il y a combien? Moi, la Bandalongwa, représentant mondial, il y a Bandalongwa, vraiment la Bandal, il y a solo, et ma histoire, il y a Bandalongwa. Même si que Bandal, on est des amis. Ok. Tout ça, amis en commun, tout ça, camarades, tout ça, dans le quartier, tout ça, qui même délire et tout. Il y a fallu depuis? C'est mon ami, c'est mon ami, mon ami, on a grandi ensemble, on colle ensemble, il se cape à zane, et puis on a mis ça dans l'aïe. Mais ça n'a beaucoup de pongo, aïbi, n'a pas que ça bon moi na, tout ça ranaï, tout, puis ça n'a pas bilamba, mon masse d'équipe, ah, beaucoup. Mais vérifiez, nous la vérité. Quand l'ingratitude qu'on en a bien, donc, pas fallu, baza, ba ami o ya biso, ba ami ok, ya yebi maman na biso, ayebi ba ya na biso. Ngape na yebi maman na bango, na yebi papa na bango. Okay. Bon, ce n'est pas qu'à Fali. Bazebele. Baseleo. Badidi Kalombo. Voilà, c'est l'eau déjà. Azoye mana groupe ou bien Azaki na ba quartier. Te Azaki c'est le gars musicien dans l'époque wana to tambolara to tchai prisa ya groupe do yem tanda pour banzela to le wana na beta radio teni. To crier. Biso ba to crier c'est lié. On comprend. To crier c'est par rapport à quoi? Ex na ngamo mado bovele ya ba fanda côté na bango. On a fait un côté na bango donc il a dit que son accueilli sankara ya mangai masa nanga bengi langa prêtre na bese le moko na ba bini comme on appelle na libéré ba misa mo muke ba nini to panzi teke na madobo vele ba nya après on appelle ba ma papa mo yefanda wana ba nini mo ba la gomme de mo na boko laver bo busani la gomme ba la gomme to kangi ba la gomme to kenango. Et tu peux se misa tu vas sceller tu vas la gomme lata et puis il va dire nous dénigrer c'est l'autre et na beta ka réalité a misa na ngai et ultimi qu'il baye au qui choc on ate et parce que batu musu ba ya poto dans l'époque to ko to ebate ke ba ya mikili ah ouais mon atom su mutu mo boya zanga mbongo deli pa et puis ba atom su balamba 20h ba les minuit on net banal d'accord comme dia batu ba comme na ba fan club motima mabe kotaka eyo la vérité moto so moi to critiquer tu vois mais entre biso na lingelo mo fala lo baba qui les aboyé na préféré na linga moto yo kabela nga $20 dans l'époque qui moto le là au pesa nga 1000 euros pour na ko ba ko na pesi moto tiens lo banga ça ba réalité mo batna ki ba beaucoup ta so ça wana liboso na e on a respecté beaucoup ta qui est millionnaire. Premier concert na espace nazi c'est donc orchestre Emilia c'est moi qui a créé orchestre wenge kusana to fan ouais c'est orchestre na oui orchestre na nazali cofondateur nazali président nazali porte-parole nazali manager pour ebiki beaucoup ça mais peut-être pour na bengi siko le bana bengi neti misa oya biso parce misa oya biso le na bandal tout ça na matanga ou tout ça on a bandal les lokola des national ya bandalongwa masa na biso Gauthier wing akufi donc mes connaissances na famille et wing pe na bana bandal relation ni nous aki na on a Gauthier wing Gauthier na 3 jours il y a résurrection tu donnes la date tu expliques ça va commencer quel jour bato baroya kokutana na nini droit d'entrée kozalani tu expliques 3 jours à résurrection to bandango les premiers les 2 et les 3 OK là vendredi samedi et dimanche. Et vendredi, samedi, dimanche, et ça na chaque jour, ils ont un événement nango au Ekosalama, et ça peut avoir surprise nango. Pour vendredi, tous les filles, c'est gratuit. D'accord. Tous les filles est gratuit et puis toi dans tes 10 €. Et puis ils ont un surprise. Pas ba mi ba les l'homme du pétage. Et puis nga son animé loko c'est que loko neza pina mutuya. FP Service, la nouvelle structure de vente d'accessoires des téléphones, matériel informatique, ordinateurs et des réparations des téléphones mobiles et ordinateurs portables. FP Service, pour vos accessoires, clés USB, anti-casse, écouteurs, chargeurs, changement d'écran des téléphones, vente des téléphones d'occasion, ordinateurs portables et autres appareils d'occasion. Rendez-vous au numéro 35 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, métro Porte de Paris. Il y aura un numéro là-bas. Kora TT numéro 1. Plus 33 75 31 075 33. Oh, passez n'y a comme ils ont 075 quasi France. C'était. La Kinshasa 75. On a plus 33
075 31 22 928. Bonjour fidèles internautes, c'est votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur MS. Comme d'habitude, Carré Parfait c'est émission Oyo et la rabino ba information sur Nakati Andako Esika Ezwamibino. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube Nabiso. Chaîne YouTube Nabiso za Image Prod bozomona chaîne Kitoko le roi TF1 à la niveau qualité image et tout et bongo na makasi ya yemoko Fire Basket yep azana réalisation na biso. Salutations spéciales à toi Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle, mon vieux, toi-même tu sais, toi-même tu connais. Evan Tumbana Anvers motomoko mbongo ebele Linda Pindi Air France, Papile Boaz Télécom na cré Topesio Mbote Lorero Awenze, mon ami dans France, mon ami perso Tobo Sanité Pedra Nyoka laissé motema motomoko là où repose le cœur du quelqu'un. Toza bongo lelo na invité na biso spécial. De toza na mécène moto oboyebi o asala ba makambo belé na kati ya Paris awa. Toza na lelo akobete la biso masolo expliquer biso comment ba makambo ba chaîne ezoleka na Panam, comment ba évolution ba événement histoire ya bana ya bandalungwa po ya yebi bandalungwa makasi koleka. Je le réel plaisir mesdames et messieurs de vous présenter Bokouta Pongo que je salue, je dis bonsoir, bonjour. Bonsoir mon frère, mon ami, bonsoir. On a s'appelé à Tondo ya une émission on a Boulevard des Stars, Star Mabazara. On a fait cadeau bengadon qui c'est une parole du pouvoir, parole du Bokouta, Paris c'est la Fox donc Mexique donc Fox ya. Bokouta toujours. Oui, j'ai le réel plaisir ya mayo. On a s'appelé à trop Bokouta ni boekala, témoin les la ref tout le monde donc tout le monde a le même plaisir à trop. Ouais. Tout panzaman tekenyo solelo. Au promettre bande ko bazolanda biso ki oko solo la vérité. Ouais, non solo la vérité après vérité on va tout solo pas vérité le kuta so comme ma bête. D'accord. Djibokuta Djipari. Toujours. Tokozo parcours no beaucoup ta source nos amona ya commune. Mon bandalongwa représentant mondial ya bandalongwa vraiment na bandal ya solo et ma histoire ya bandalongwa. D'accord. Beaucoup de monde ya bandalungwa. Tu profiter ce que tu as lisolo ya bandalungwa. So tu bandi pour toi lisolo ya bandalungwa. Beaucoup de na bandalungwa tu étais qui, tu faisais quoi? Bon na bandal parmi génération c'est génération na bandalungwa. OK. Donc la génération na biso zaki ba première promotion bana bandal OK il y a ba musique tout ça qui na New City tout ça qui pe na fraternité tout ça qui pe na ba rumba des jeunes ba nini tout et tout. Donc, on qui changeait dans l'époque, na bandalungwa. Changeur de monnaie. Changeur de monnaie. Parmi les changeurs, il y a bandalungwa, basale makambo. Tout ça, il y a qui négomé le comparable, tout ça, il y a bambala mokobe, Bastamboul, il y a papa manonga, roi de Gaulle, ma dédé. Changeur à 100 euros, $100, $200 ou bien. Tout ça, il y a changeur, il y a 1993-94, c'est les jeunes Congolais qui ont 5 000 déjà. Na échange na bandal. On a 5 000 déjà na bandal donc bana bandal bayebi et puis dans l'époque on a ils qui sont na continuer dans fraternité donc ça ba fali na zo panza teke don na boka la fort. Là il na boka la na New City vient na mo Yves Daouda mon solo boka na fraternité. Bon et mo so na boka na New City na boka na fraternité donc ils arama nteke. Il m'a fallu depuis. C'est mon ami, on a grandi ensemble, on colle ensemble. Il se cape à zane, et on a mis ça dans l'aïe. Mais ça n'a beaucoup de pongo, aïbi, n'a pas que ça bon moi na tout ça ranaï, tout ça n'a pas bilamba mon masse d'équipe. Ah beaucoup. Mais je ne vois pas. Il peut ça fallu pantalon vraiment. Kolobaki au peut ça fallu. Yo défend na fallu. Mais tout le monde a bandal ou bien monde a tout yakin na génération, tout défend. Oui, je sais ça, je le sais. Na bo et le but est que le na olobaki to bande ko latane mo bilamba na ba misa pour na loba comme na ba 6 ngapi na 6 ba misa na ngapi ba na ba 6 il faut respecter notre époque ne quand l'ingratitude qu'on en a bien donc pas fallu baza ba ami o ya biso. Ba ami OK ya yebi mama na biso ayebi ba ya na biso ngapi na yebi mama na bango na yebi papa na bango. Okay. Bon ce n'est pas qu'à fallu bazebele ba Léo ba Didi Kalombo
na kotango ba mission beli presque ba mission tout ya génération so ba na succès to beta mo ba bi to lia bandika to saba to beta ba kesa mike ba femme kapaya ba Jeanne Massamba Jeanne Massamba ngako dilo na ba respect be Jeanne Massamba lelo ala mama pasteur Jeanne Massamba dans l'époque en beta na orchestre il y a beaucoup de série 7 d'Okendo de Tonto. Vous avez bien un groupe non? Et bon dans l'époque il faut ça la groupe. OK. Parce que na la qui na mo Ginette bon puta avec camarade ya Jeanne Massamba na Karine na Irène Biloua. On comprend donc e ba frater nga tema na ki na l'art na produit bango netska ki ndeza bobino fo na ba beta mbunda bango bazobina sko na chi série 7 Lokendo de Tonto Pongo. Donc tema na ile wa Tonto ya camarade na bango petite sœur na nièce na ngai bando bien ngasko Tonto na ça jusqu'au série 7 Lokendo de Tonto Pongo. On comprend ba Jeanne Massamba ba obina ba nini ba Karine ti pe ba fraternité ba ni ti na pe Karine Jeanne Massamba kendara na Marie-Paul. À l'époque on a pire master no c'était qui? Dans l'époque on a pire miss na ngai na ba musicien. Na ba miss pire miss na nga oyo to bandai ko tambola c'est le scrum. C'est le scrum. C'est le scrum des pires miss na nga to bandai tambola na ye. To tambola ngai c'est le scrum junior abusa kajosi jamba Fisson Kaludina Chikomboyo. Voilà, c'est là déjà azoye mana groupe ou bien azagina na ba quartier. Te azaki na c'est là les musiciens dans l'époque wana to tambolara to chai puisa groupe do yem tanda pour banzira to le wana na beta radio teni. C'est là banda azaki musicien na te wana. Azaki musicien te. Bon âge mo ba groupe sur na te. Non, je dis na ba époque wana ba na ba âge ni na. Na ba époque wana to zaki ezaki ba 94 ba 95. Ouais, bah 94, 95, 93. Ouais. Donc après, c'est le coma qui me c'est bison de bateau comme c'est le musicien. Hey, Nzambe. Ah. Fire basket, oui, makambo. Obandi ngo avant. Mais na wana ozela yo. Obanda ngo ata na katikati ya émission, na début émission bo. C'est Léo, c'est un ami. C'est un ami. Ouais. Et c'est lui il a créé par nous. Yo mto créé c'est Léo. C'est lui il a créé par nous. Soit créé so na bi que c'est le aza produit na biso par rapport à qui bino de créer biso ba to créer c'est lié on comprend to créer c'est par rapport à quoi conscience ba ko s'arrêter pe bana bandal ba yebi pourquoi to créer c'est lié dans l'époque et au tambola et yago sala ki misa to za ki femme kapaya mama bango asalara piloli mikata los ouais kapaya tuzara to betara to fandara na kapaza no kese na ebo boya mbunda c'est le betara akota biteko yebite aussi ouais c'est le akota eteko ba ni osaki misa na biso mo boya riki dikoba mère na banga dayaka fallait fatente musique beta et fatente musique yo beta yo salaki biso tutoki to bifo c'est lio abwaka c'est la boîte je ne savais pas malade angou Kala mamu na kobenga bokuta pongo sitamno si junior abusa kata yebita ngai. Donc comprendre. À l'époque dans l'époque voilà. Okay. Donc masane bokuta pongo junior abusa mobondo Sabina. Ah mobondo Sabina ouais. Donc na matanga dikoba to batsa c'est le mata to panza teke to nganga c'est le dans l'époque on a pas ça petit avait na biso biyami ngole bomba bato. On comprend. Ba yo salaki c'est Léo a boki bière buso to beti maboko c'est Léo ti penene akenda kota na fraternité musica na orchestre ba Didi Kalombo to doki na DK orchestre ba Didi Kalombo na orchestre ya ba Fally Ipupa orchestre ba Fally Ipupa za Kinyo City ya ba Didi Kalombo ezaki fraternité musica na fraternité musica to zaina ba leader to zaki na Castro Malin to zaki na Didi Kalombo to zaki na Pipo Tsumbu kuta kufa banini donc mais tant on sait le abandi carrière nae apport nini yo bokuta au sala pour na carrière c'est le puisque le bibino bo créer mais non quel apport au bo apporta qui na musique na debut carrière na itinéraire na debut carrière c'est Léo au to apporta qui dans l'époque qui bisona no parce que massa biso soutien parce que tout le monde tambola nae depuis ça qui soutient ya ko sala nae ya ko motiver ya ko pese même bilamba ya même
na kati ya nini na bango na kata groupe ya répétition oui biso toyaka net singa nazalaki un sponsor moko boye oyo nabwaka mbongo mpona komwasi soselo ya mati fo nabwaka mbongo nabwakela bamise mbongo dans l'époque mona yamonaki mpe na New City nabwaki mais nazalaki trop na fraternité mpona kosoutenir selo en même temps ozalaki mpe ami ya Fally Ipupa. bon Fally c'est Fally toza bana quartier d'accord toza deux oveni biso toza na Mbavu bango baza na Sondi donc toza na so na se tromper pas toi na 3 avenue 4e avenue pour na bango bon ce que ezalaki ki na fraternité na New City nga ndo changer mbongo donc ba mise nyonso ya génération na biso so za na facilité aux moins 5 €, moins 200 €, il faut y pas na parce que nga na linga trop musique d'accord na linga trop musique ba mise wana ba biki beaucoup tazaka na facilité ya ozana là nga ndo ki dans l'époque il fallait ndo boanga appeler welo jamba bon beaucoup de pongo de Vexus na masa na mo conquérant na mo daya kajosi jamba bangana ba dépôt ba nini masa Fally mo buya mi c'est degum anda boka kajos fala boka ngai tout ça on mo concurrence ngana boka mbo donc aza ami oyo OK to yebani on se connaît bien et bien bato alinga un peu respect na auto retenir na malobano lobaki tout à l'heure que obandaki ko sala ba échange ya bilamba yo na Fally Ipupa abi masolo bakosaka te bandal tu es pas vécu tout seul dans bato pe bavanda na bandal o bayebi pe Fally à l'époque et tout si tu dis des histoires vraies dans bato baroyoka bakotala bamona que ouais tu es en train de dire des histoires vraies so pe ozokosa bato bayeba que non bokuta azana azokosa alatana bilamba na Fally te na répéter sur na toute une question oui. Est-ce que olatana bilamba na Fally Ipupa na kolo banayo elo mo babi motiso akufi akomaka na raison ouais biso tout en vivant yo za vivant Fally za vivant nabi kolata moni kolata na bilamba na moto bofana ninda ko bolata lati pantalon lati c'est différent qui biso tout ne tozaki na bandali na génération to bandaki ko défana abana défâché yo bana défâché là c'est trop dur de gozaki yo ko défa pantalon na moko boy nga pe na ko défa ko défa misa na moko boy misa na pas ko défa donc o wana to keneza ki amitié moko boy ya bomwana on comprend ki amitié bomwana ya lo to sa makamusa conscience boy bati leti lelo na minute so na ki pas Fally au kabilangi lamba meto lata na te d'accord nga pe so tam so na poso pese lo so linga zo ozo on comprend mais dans l'époque wana pantalon monsieur tam so ya China menza on comprend ya China menza pese tam so Fally lati on appelle na ki pantalon na lati bon donc tout ça ba mis en commun tout ça ba ami donc toujours si qu'il est capable d'accord ouais bato préciser bato ba comprendre que vous sur que les places moko après tu m'as dit que tu changeais au banda ozaki changeur de monnaie tant ozako sala ba au banda ko changer l'art nao oyebaki wenge musique mais wenge musique BCBG 4x4 na yeba wenge musique BCBG 4x4 ba vie na biso mais dans l'époque wana tout ça moni ba beta maso dans l'époque on a mona ba vie na surtout là ba na musique on comprend donc matu yo kota na kati ba wenge Tanzanie de bokoti vraiment de to koti netinga na ki vice président Europe de 12 troisième famille à maison mère était qui Europe de 12 na 5 d'accord était qui cofondateur en plus ok tant ozaki na bandalungwa olongwe bandalungwa ke na Angola ouais na longwa kini na 1998 na kini ozaki juste qu'à changer de monnaie na kini na changer de monnaie et puis nazaki na moi ba ligabio na ngai na ndotika biloko batikela ba boutique et tout ba boutique ba ni soki peut-être nde ba piège za na Congo mon piège za Congo biloko oleati so lingo zoneti loso olingo zwane ni ndi bakata bakura ba bouger ba biloko tout donc so boye pa nga azaki producteur na ndeko produit biloko à l'époque et puis na ki na ba stand na ba wenzi oyo na ndozo ba soso na ogamani bana ko investir depuis longtemps on ndozo ba soso na ogamani na oki na kasebu na osomba ba loso na mo vena biso mo gozo na biso mo vena on comprend donc après na évolué change après na 1998 tu as ba missé ba selo ba uti ba mikili ba Fally ba uti ba mikili pa ba kofi bon na ko digérant on te fallait na lo mwakini ko tangola ko guerre ezaki mo makasi yo oyebi Sankara d'écoute ndenge Sankara na episode bandal tout on est les amis ok
tous a mis en commun, tous a camarades, tous a dans quartier. Tout qui même délire et tout dans l'époque ça caraza misalanga na ebakaye na tokola to ebana na ex na mo madobo vele ya batofanda côté na bango na fanda côté na bango donc il a qui sont na kei sankara ya mangai masa nanga belanga prêtre na bezele moko na babini komona pe na kei na libérer ba misa mo muke banini to panzi teke na madobo vele banya prière mo pe to za qui mo surtout qui na 32 shit parce que beta kashiti danger. Ah bon? Sankara na beta shit mabina babindombe. Donc soit beta shit mon a joué de kolo kangi boy. De kolo papi choma kamona ce que biso to qui n'entendait site na masanga busa. To qui ko laver mon appelé ba ma papa mo fanda wana ba ni mo bala gomme de mo beaucoup laver bo busa ni la gomme. Bala gomme surtout kangi bala gomme to qui na ho. Et tu peux se mettre en train de passer les autres, la gomme au lata. Et puis, il va dire, nous autres dénigrer, c'est l'autre. Et n'a pas en réalité. Ah, misalanga, vérité, va boire en hôtel. Il y a un misalanga comme star, azama kambo, mais tout le monde a un succès. Vous comprenez? TV, dans les canaux TV, tout ça, sur le mois le couteau. C'est le para, anabana, napina nabana, na para, tout à pièce moko, n'ingi sa boye. Soko tuninga envie na ngai pona seleo na bia seleo na oloba so tuninga envie na nga na mabia seleo na oloba to comme place wana na tuno envie na par rapport ya bien na mabe olobia selo ko tango olobi bo banda okende côté ya chéri na yo côté ba sankara banda ko bina sankara banda bina pona nini pendenge ni bo sankara c'est un grégomani greco grego abi kende na boye pona bimisa beaucoup da ala makambo bon na se vanté te pour naza pe makambo d'accord il pas yebindi aza beaucoup taza makambo ebiki so na beti beaucoup te loko beaucoup taninga lokumu na ozomuke donc basa ba misa po tozaki na bango même dans l'époque soit elongwe bisinki alongwe mola akitineti na sinkin ayebiki fona mona beaucoup ta on prend ebiki soit mona beaucoup ta na ozomo vitalo na vimba na wana na point wana na bio commercial donc voilà et puis bon maman ça va qui ba chance ba ra miki liboso na biso ah ouais ba ya ki miki ba miki liboso na biso ya on mona biso to koka ka te ke tant ba yuti miki libaye okoki choc wana te et parce que ba tumusu ba ya poto dans l'époque to ko to ebati ke ba ya miki ah ouais mona tumusu mutu mo boya zanga mbongo deli pa et puis ba tumusu ba lamba 20h ba les minuit. On est banal. Non, puisque tout sur la vérité, non, puisque jusque là, tout un épisode comme Boza Céléo, dans l'épisode Céléo, dans l'épisode Sankara époque. Oui. Mais ce que ce le même sur le bandol là, chez Baron 20h, c'est tout à fait normal. Parce que les Céléo alors. Au moni net, il est là, balobao. Ne balobao, Céléo. Yo poni yo lingo chaka Céléo. Puisque autant me ramener. Natangité na répondre pour vrai ami nanga. Exactement. Vrai ami nanga, eza Céléo. Là, tu ne peux question, on a profité. Vas-y. Le roi Céléo a vrai ami nanga. Il y a des rumeurs. Bah, soupçon moi bimake. Céléo a noté pétrole. Est-ce que c'était vrai? Oui, bon, moni musala eza na so métier te musala nyos neti ngai. Na ibiso ke na ka changer eza boulot na ngai. Oui. Na on a pe koteka mo loso. D'accord. On comprend mais nga noteka loso sa kombi, nga noteka ça qui grossiste. On comprend. OK. Donc c'est Léo na ba conjoncture ya Congo le to za danger. Poto misali to koma danger. Mais ba parents na biso de ba danger. On comprend donc le to bunda to comme donc le passé à mon ce qui est dans la réalité total est dans le passé total est pour l'instant. Non, moi je sais, mais question c'est le lozo na bama pangu, c'est le qui na poto mais mabana mais ce ka banda côté ka pétrole, c'est un vrai abandon ka pétrole mais ce n'est pas Céléo. C'est l'homme côté ka pétrole, c'est les parents à Céléo. Et on comprend. Question n'angezali est-ce que c'est le banda côté ka pétrole il y a seul ou il y a le quota il y a on a éclairci ce n'est pas que c'est le qui dans son pétrole naï abandi côté ka c'est ba pareil à Céléo banda côté ka pétrole né na zaboué netingai na loge ba kilelo prince
ayaki pa na ngai eteki papa na ngani nazotinde musala papa na biso sala donc c'est le pas la bango qui m'a pareil c'est lui tellement bateka pétrole yango beaucoup la famille et ça la makambo donc musala ba papa basala e batindi oza mwana il faut ça il faut exécuter il faut ça là ouais et ça musala il y a ba pareil c'est lui mais c'était vrai bah non c'est que c'est vrai ndenge ça la ke pas la bino boteka pétrole ba che pétrole mona nzela on est fandi bido ezana un mouté ko somba yoza mona il faut y a les bosso il faut servir pour ça biloko maman abino yango boliaka bobikaka deux années tinga tata mo ça doit être nguba andote kanguba nguba ni wana okimaka obeti bom déjà koto ale koto le koso na beti bom koso le koso ani po andote kanguba ngaite tata mo si na biso bokola ngai bana moni na betelo bana banda bayibi tata mo so bengati ateka nguba na kwa na biso ouais on comprend na kwa na biso mais yende mutateka nguba ngana yateka nguba awa ngana chanja na ngambu na mo so azato rokene pe mutela yo chela mutu pe ku te pongana na musana ngao na sala izaika échange OK. Et puis échange on les boulevard des stars tous les stars où bien ba star bayaka wana d'accord star nini wa bana epana o kabela pe bala ba tout omoni lo ba komi ba misa danger so ba komo nyoto ba no ça publicité pour omoni lo ba komi déjà ba misa na ba komi de abatu d'accord ba komi de abatu ba komi na ba fan club motima mabe kotaka eyo lo ba vérité moto so mo eto critiquer tu vois mais entre biso na lingelo mo fala lo ba qui les aboyés na préféré na linga moto ya kabela nga $20 dans l'époque qui moto le là opesa nga 1000 pour na ko ba ko na pesi moto tia lo bangani za ba réalité mo ba tnet ba beaucoup ta so ça wana liboso na e on linga respecter beaucoup ta qui est millionnaire mo OK donc tia lo ba wana ezaka na réseau ezala ba chiffre oyo ke batu na ye o bazaka na batanga pasi net ba parmi batu wana biso to za kati on comprend beaucoup to longwe Congo oye Angola. Comme en Angola, qu'est-ce que tu as fait de concret dans Angola? Bon, ngama so na lomaka Congo na kenda Angola pendant la poki ndingo lobi makambo oyo to basiko qui a seleo to porta nini biso na maison mère netinga beaucoup na maison mère na porta qui est seleo à côté maison mère biso tozaki batu moki wera alinga seleo wera alinga seleo ti alinga ekutu seleo te na maison mère c'est bon on soit pour nani mais ngano so alinga ki alinga seleo na maison mère asala test te ba ya kozwa na kozwa ba kotisa seleo kokota mais mon colocrest c'était Weranson et dans l'époque so ki ngane ti par exemple na ka tu na tikolo neti ngana ngina osala na loge claire ba kilelo si je viens là-bas on a kota na bando travailler kuna il faut linga mais eza bon na yo so yo lingite comment ba rozwa ngana fande na bando travailler c'est impossible et na loge ba kilelo soki lelo olingo koma osala kuna ouais comme ngaso na lingo te so équipe de France yena yo équipe de France yena ba contribuer baza makambo et puis ba na mona loge ba kilelo do ba papa leto yena ye yo biso to yena to travailler na yo na boso la ti on comprend donc c'est là dans l'époque c'est Léo femme tapa ya bill to kinda ozoyer andobeta na lifaki on comprend dans l'époque bila ebeskaza là l'époque misa biso mo izisimo ba le fatika be makindi bana ngoto ba yebi on comprend donc dans l'époque wana ba mise à deux fois longo azwa femme kapaya ba ju ba selio do ba mise mo ba sala itesete ba yana ba ya wonye panzani selo appartenir à boraka na mbutalikasu nini ya vesipa wana epesaki makambo na ndenge aboka epanga diadia yosalaki Adolphe ba wasenga ba jouer directement et to che makambo to che point et yosalaki Vincent Nazana ibi lelo ba petsa biso ba guerre combattant na Sinkini ba représenter biso Gelo Michigan na Afrique du Sud ebi dans l'époque wana biso to était dans même wera on comprend wera qui so c'est là longwe pour tous na trois musiciens oyo auto soutenir na Sinkini shula azamona yolo shula azamona yolo teke azali teke shula ebi li solo ndeza po shula ba bengana na wenge Bachai Sankara bani totelema na podium na moto baoti braza to yewe abiki ndeza boifo shula a quitté wengi c'est que ça qui guerre na JDT on comprend shula yebi qui ba shula longwa era longwe biso totel ça fait que c'est lui a quitté wengi shula longwa kapaka mtenga tikala
que Europe de 12 mais il faut oui à tous les pots quoi il faut les gars qui pas ba wasenga na changa enfin dans ce qui est ba bi que c'est le il faut le ba to tem to c'est ce que oui là tu faut to baraka oui dans l'époque la Mercedes il y a verbe 500 oui ti banini no mona c'est le wingé dans l'époque c'est le qui belle so c'est le boto les micro bolé wa mona ngana matina kini gombele comparable na juta msu $300 na changer ngo ba mbongo na ba bourse to bandi ko panza ba to ba pesa ka c'est le kwa na population wa c'est le boka mongo eki. Ok, beaucoup de temps continuer la biso na émission la biso carré parfait. Le loto yambel bino beaucoup de temps pogno. Tozana awa na kati ya émission la biso. Salutation spéciale à toi Fire Basket na réalisation. Big salutation spéciale à toi Evon Toumana envers Sevalobi Mutumoko Mbongo Ebele Papi Leboas Telecom na créé. Motema ya Motomoko Pedra Nyoka laissez moi c'est mon bien moi c'est mon ketoko sans oublier mon frérot Big Zaga, Zagalo, on est ensemble avec toi et tout. Donc, la big samedi, tous ensemble, tous en allo, na loge bar, Kilelo, côté à beaucoup ta, toko sepela, nenge et zalarakaka. Donc, tous continuer là beaucoup ta, vite fait comme na Angola, longa, au salakini na Angola, et puis comme na Europe nenge. Bon, Angola, na kina Angola, na 1998, na comme Angola, na côté Moussa na qui changer. D'accord. Na côté Moussa na qui changer après. Na komba ki difficulté na mboka na yebi langi te nini te mais na nzela na yebaki déjà monnaie ya mbongo wana ya Angola et na komi na zuma ba jeune garçon ya côté na coaché bango na ndenga jizaika so ba tie batunga o changer mbongo na na popoli mabele na komi monta ti comme na monotone parce que dans l'époque on a changé à Zahara il faut changer mbongo na banque ne poto ça là mais après nakomaki bato pe bazwi monotone wana après bayaki obetanga masasi na oui babetinga masasi ekoti ebimi mbongo ebungi ti nazalaki kaka mwa mba tozalaki na sere na ngai na fonction lokola na kopo ngo ezalaki elengi parce que soki na change 1000 ebanda ofutanga bénéfice ya 200. Ah ouais, c'était très bien 200 donc so oza na wana 2000 epeso mwa 400 ko eba psale bongo na yeko bunda na ti na yo meka après on auto ba pe ba bimi ba massa congolais pe musu ba ti ba force ba zizimo ba junior kimambi ba patuma chuda tout ça mo ba to be ba bokambo après ti na mona moyen ti na yo volo na yo ke lunda. OK lunda après lunda ena komi lunda na kutepe na batu na yo ko manangai ko somba diamant na lunda somba diamant na sali comptoir banini ti beaucoup de gens garçons félicité comptoir à munene ba travailler ma mutu na yo bianza ti na yo zwala mais ena yo zwala wana rêve na ngeza ka ki ande na zaboye ngai fona demiki ba masa na jamais na ko mona reine bon puis ndé na zaboye so na ju visite fona zonga kini pona l'époque ba Richard Kabambi ba Saint Valois ba Bay Kanto donc ba ki so ko suit visa il faut kita kini qui nous mati ou qui na TV ou mati avion ou yemiki on comprend après bon on appelle les na beki famille pauvre na tikepe prince du trône banini na petite terre na e banini ya bagalère na be bon jamais ni na zui makambo bo na ko zonga na ko yemiki bo il faut na zonga nanu qui on peut ça makambo changement structure parce que na prometara dia pona bande so tangi l'école à danger faut tanga na libambe yo tanga kuna te nga tanga kuna te natanga na kosibaki natanga na mamelo siko net baniki kota ba héritier ba te belé ba bien na ba détail mingi wala te pour batanga na libambe parce que ba mkono ozwala ba na ifu batanga na libambe jo na kitaki na 2005 je crois 2005 et na kitamba mona zo ba petit ba mona libambe libambe pour directeur libambe masa na tonto Kalunga na Londres na zona kuchayi banini bo petit bazwini tanga na libambe na sali ba bomo na kipe to kutena ba mise on a pe ba oti ba mikeli na ba chetemba banini wanda l'époque to na petit nga ya magouche maître ko magouche maître to keti to pandi teke na zongi pe su Angola na tiki ba petit na zongi Angola na bosser susu ba na ju mère mikeli ngabitenga meyo matawa ngai funa kende
na ndenga kina et puis kina ça du 2 mois 3 mois fena qui né petit akula qu'il fallait ganga mon père na zata ali fanta liboso akuli na promettre il faut na za na fête na ya pe wana bani na za na fête un mois ti na dendi pe na nde na ya mikili tant comme poto na recommandons na poto réalisation na liboso au produira nani j'ai pas compris tant comme na kata poto ça mécène et là on est na makasi au salaki et là on est na liboso salaki ya makasi na poto bon na komi mikili amone jango ngana beke so na komi mikili na kuta be quand la guerre de 100 ans là na kuta yo la boss Mogrozo na kuta ba Richard Kabambi ba bijungwa mande na ndo yo kana mikili ba renyar na beke ngana mbila bandal ba mbila na ozana mulongo to beta teke et ça la et les gars bien après na kuta esko ki terrain glissé be ya daya na ba acha mulimo na kimia donc totika la bossa na été et grand pote Yula boss contre tes ala ki banini yo ebikaka Yula boss Mogrozo monument de Bandalungwa monument d'Europe on comprend ce qu'on a monné que na ko sorti wa pipema na obima nini mais misuma kasi kaka dans l'époque on a kutaki déjà Kaide Zalaka na kutaki les privilégiés de Weranson na kutaki Gen 7 do ba groupe belé ce qu'on manene na basai na gare du Nord banini na gare du Nord na zalawana na boya kana expliquer batuka ki na mona bandal boyo sala ki dans l'époque vient na ni kesi bayaka ayaka ozonga mona ki na guéri pour na boya batu nyonso donc dans l'époque na boya batu zunga toke libolo banini ngata ki na ngi fa na kota kaida on comprend na kota kaida mais na ba jure na ye abuya de bandal ngana o représenter bandalungwa bana okendete ti to ya boya no finga fena so modu bazebi ayo bandal to bandal ba pede bandal boy de chauffeur ngamo mutu tara o tika na tongo na pese kitanga na toruti ye moni kesi ba na pese ba mbote belé grand pote kesi ba yaka o mona obeta kitanga na toruti ba nini na bandi ba mona bando position position ba mona ça c'est bandal.com na bandal.com na kita ki ba Diabolos ba petit na Guilorier ba Francimbala ba massa bazaki belo na rekite ba massa ba petit na rekite ba ngo papa rox sabina ngandi oza guerrier bandal lelo bandal.com ndo za boye faut ça la mouvement na yo ça mouvement na bandal.com to banin teke teni nini tout guerre ya danger teke donc là tu étais comme sa père. Bon, dans l'époque, bon, comme dans l'époque, dans l'ingé mambo, ça peut c'est trop dur. Dans l'ingé mambo bilamba, dans dira forme dans l'ingé teni. On comprend. Dans l'époque, dans l'ingé teni, dans un espionnel, mais la kini puis dans un espace teni. Donc au bout de la guerre teni, banini, ya bambote que sur na côté baboué, il faut tout toi beaucoup ta côté mbote ya danger. Beaucoup ya bitumba, ya neni, ya teni, ya balar, ya banini. Ti pe yo panza teke banini akambuskwe yo sa nini ifandi na mikili ya makambo fandi banini ti kombo pekei ba misa pe do wangala na ngamo na bandal ba misa na ngandi ba simbi mokili ba masa na ba fere ba fali ba hérité ba seleo ba délicace ngape allez GKI ban GKI na moniki na fandi si kombo makambo et puis na komi mondial bandal c'est Paris RN Angleterre payé à confirmer RN Angleterre payé donc comme tout ça ba émission ya ba chroniqueuse ba TV ba nini donc wana totara na YouTube peut-être YouTube bezara na il y a lelo ya polémique té mais yo ça qui est na monument micro ya mundele na bi ke monde entier rêve na ngi ki monde entier et yoka nga bon batunga ba question nesi ya ndeni arrivé à Rennes makambo belé ngai intéressé ngati makambo wana pour Rennes wana ibinga tinga pe na ibieti donc on a fanatique à Rennes té on comprend on a fanatique à bandal na fanatique na ngamo d'accord donc na mona ki fona lancer ba slogan na ngai ya on mona lancer ki na lancer kombo na ngai je m'appelle beaucoup tampongo bandal.com city bandal entreprise bandal c'est Paris c'est bandal donc yango donc slogan oh ya bandal c'est Paris yum to créant ouais ils a produit na ngai yum to bimisan ouais t'es sûr il y a produit na ngai na ba produit na ngai ouais na beti ngomba mo jibe kuna na kina bige bon ba boy biso to beta na
na Paris na Zénith to beta na moto to bi awa eza lokola Paris Bandal c'est pas wana na sina lobaki on na TV puis c'est Léo Misalanga aleka na Karibu qui masalanga beaucoup ta pomo alobi ki Bandal c'est Paris nga pe na sala album nanga ici c'est Paris. OK. Donc après un teke patani et succès na komo signer ba mide autographe ba mo boya na kota na école bana na tongo poni na muté papa de Mewani papa de Maïlia donc et ça qui na moni j'ai fan na bien bon pourquoi j'ai fan il faut na profiter na kombo na ngai na lekai na TV mais c'est pas dans l'époque na ndo boya bana banjini bana ni na mona banda pe na yo mona ko maide ya banalité tu vois dans lekai na TV na c'est OK na makambo otu ya bilamba bolongola ngai botika ngala zaka pepe congolais donc ni naza boye ils ont fait la force ndingi zanga na komi na ngana cop na yo le succès na sina yebani na comme na cop na za pour ça tous les congolais oyo c'est pelé na ba popo na ngate à l'époque bolimbisa on a changé image na comme entrepreneur congolais et là le bosso ni no sala ki na entrepreneur et là le bosso na sala ki dans l'époque musique en obé à quartier latin dans l'époque Boumman leader en Mboka est-ce que ça on a passé bonsoir à Ebi leader en Mboka comme dans organisé ba misa quartier latin bon yo sala ki dans l'époque est organisé musika sika auto ya wa misa we auto ki par la coste academia bablo mo bon et yo sala ki bu mbamoko Boumman a guidalis mais akomoyemba ça qui musika sika na mokatana mbala moko Boumman ba c'est ça qui me complication c'est yo na beto mbato kese na ngai on point mbamo nana leleli ngai musika sika na nani na mokata na balera kuta yo da mona wenge yo da kombo mona balanga na poto yo pour crier orchestre neni bato katsete bato mosaka na wenge on comprend Bumba mo et touché nga dans l'époque on a makino bando ça na ba jonga basanga bu na yebu na bia na crier wenge bon na bengi masanga mo de la menga ba nini bienvenue makanga na bengi bébé senzongo maître premier double et t'as déjà ce que c'est ça la personne ba moté les filles les abonnés il faut dans le but c'est Emilia faut to crier wenge na ki ko solliciter Emilia nini faut to betsa wenge Emilia singo tenga to buka na ba l'époque Emilia buka na ki ngana otiko buka na donc il simba te ba nini faut zela nanu na rétablir ma mbele après dans l'époque bébé ça singa ba na beaucoup ta Emilia ndala so ka bino bozela c'est que en boya yo ki ndeka futa salle yo futa salle sala mamutu na ki na futi pe salle maman na espace na zile sec ça Emilia yeba na futi salle na loeba estima ba nini na yeka na fait la contrat yango tout ça na conseil dimanche après pris ça tout bingo na zaki na restaurant mo ici c'est Paris na gare du Nord tout bingo yi aye na pesi 200 € grâce mbisa yé tout ça les missions Boubani répété bandi premier concert na espace nausée c'est donc orchestre Emilia c'est moi qui a créé orchestre wenge kusana to fan ouais c'est orchestre na oui orchestre na nazali cofondateur nazali président nazali porte-parole nazali manager donc orchestre wana c'est orchestre na ngai beaucoup ta tozo pusana biso poto za limpe bref tozo jour mususu poto sola makambo bele poto na makambo bele photo sola no oza bibliothèque ndongo za wana obimisa biso ba makambo bele lelo na ba musicien tout oyo ebani na bato tout oyo ebani na bato tout donc ngana zakana na boîte c'est tout le monde qui vient là-bas musicien nini tangela biso musicien moko ya préférence na Bébé Chanda nzambe tout ça na boy s'il te plaît non tout ça sérieux mission préférée nous mission préférée là on a lingaka Bébé Chanda d'accord surtout tiki na Bébé Chanda mais c'est oh ya l'équipe ba c'est tout na succès na makambo oyo na lingaka o pa l'équipe bango mo pe ba c'est Doudou Kibinda d'accord OK nandimi kasi nandimi Doudou Kibinda OK bon musicien nini oyo
au kotoyaka ye obi bo se kotoyaka trop a na poto auto sur la trop o bozalaka mo trop auto za la trop te me wana so na tanga moni musique comme na polémique ngana za mécène OK moni ko na za mécène faut na garder ban na ngai OK par rapport que aujourd'hui tous ba mécène et belé bazana ba fan ngana mécène ya bango so na biso peut-être lelo que on a lingaka JB bato afenso lipe ba mona mabe d'accord so na bino ki na lingaka ou bien auto za ne trop ça na mo vérité bango tu baba masala na pe organiser muke fala za misala mais tam susu to benga na yeso to na dikam on comprend so to kutani to yamba na none mais so ka fandi bo apa ya yebi ke beaucoup tampongo mo azalaka so asali studio na boka bokuta po yebi ke beaucoup za mais peut-être pona bengi siko le bana bengi neti misa o ya biso parce misa o ya biso le na bandal toza na matanga o toza na bandal eza lokola de national ya bandalongwa masa na biso Gauthier Wing akufi donc mes connaissances na famille e wingi pe na bana bandani relation ni nous aki na ona Gauthier Wing Gauthier soki azana 3 camarades na bandal parmi 3 camarades wanga na za 10e yena fali kasi fali pe aza camarade na ye bazaki ndeni yebaki ndeni bazaki yena fali non fali aza frère ya Gauthier ya frère ya bandal et puis frère musical et puis bazana ba secret intime na makapasiki ba travailler ensemble fala beta guida Gauthier beta guida on comprend donc bazama ba vrai ami mais ngana biso ki na bandalungwa soki tozali 3 massa ya Gauthier Wing on a le bana TV aza moyi akufi na lobiki tozana des national na bandalungwa bana bande boza jusqu'à nouvel ordre tozana des national mais condoléances na tous les domani ya bandalungwa et puis na ba massa nyoso ya bandalungwa pe na ba frère na biso pe ba sœur na biso tolé la Gauthier na kimia mobulu ezalate nini ezalate donc bandani meza fox et puis y compris na ba nyoso ya poto donc tokolela na honneur pe tokotikala obosa na Gauthier Wing te oui lelo yo morote oyena équipe non mobimba équipe de France donc kalaming te toko mat équipe de France pour bazwa mwa maloba basola pe mwa moke à propos ya événement monene o tozana ngo 3 jours eza 3 jours ani bon ngai na loge ba kilelo équipe de France ezali ke balifanto ba manager mutomta na poste na bango basala ngana zana ngaka représentant ya loge ba kilelo donc bango babi ba activité na ngana na minute ekangami bango moto bazwi relais ba sa activité na bango sa activité bana décimé bani na 3 événements bon donc bango ne mba na vraie explication on ça il y a événement na bon mais loge ba toujours et ça tout ça la 24 et 24 donc 7 et vendredi ça va choquer ça va musicien bani samedi ça la boîte et dimanche ils la barbecue et tout ça on va terme barbecue géant barbecue collés à reféler 5 filles dans la bouteille mon mais après équipe de France organisée et là au moins il y a 3 jours les grands événements où ça m'a noté dans le monde bon on a billet de y avoir sur Kufaka après 3 jours ça va nini c'est donc à Paris et là au moins tes allés donc continuer loge bar qui les longs mots ça makam donc aux alara puis les États-Unis sur le parioka boto ba congolais ala tika loge bar qui lelo yango ne makam donc kuneza la sécurité kitoko kuneza na keya bien kuneza na place ya bisa on kana épiner vitamines tous les détails tout à l'heure il y a loge bar Kilelo mande konyo so bazolanda biso na émission biso Carré Parfait la chaîne YouTube Nabino Image Pro de beau s'abonner massivement la chaîne Nabino salutations spéciales à toi Lorero Awente mon ami personnel Papi Lebo Waz Telecom et Ventumbana Anvers na bossa nyote mutumoko mbongo mutumoko bien Fire Basket tozozoa bande konabiso directement na plateau na biso mais mabiso na partie mibale potozoa bande konabiso ya loge bar Kilelo tous les cas l'homme du pétage et benga son animé loko c'est que loko neza na mutuya FP Service, la nouvelle structure de vente d'accessoires des téléphones, matériel informatique, ordinateurs et des réparations des téléphones mobiles et ordinateurs portables. FP Service, pour vos accessoires, clés USB, anti-casse, écouteurs, chargeurs,
changement d'écran des téléphones, vente des téléphones d'occasion, ordinateurs portables et autres appareils d'occasion. Rendez-vous au numéro 35 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, métro porte de Paris. Yoga va numéro na banque. Kouraté numéro plus 33 75 31 075 33. Oh, passate ni a commis sur 075 quasi France. La Kinshasa 75. Donc on a plus 33 075 31 22 928. Fidèle internaute, tozongi à chaud na plateau na biso na équipe de France na moni ke bomoni te changer d'écho. Tozawana na équipe de France. Pour te continuer koloba, la diaspora congolaise soutient à 100% Chris Cicéron Bakumba Bofaya. Donc ça regarde bien au até candidature na députation au bande qu'on a biso bazo soutenir au Congolais nyos azo soutenir match mo ko beta dernièrement beaucoup te expliquer biso et beta ma qui na occasion nini équipe nini beta ki. Tous un match à l'après na Bandal donc qui est tout ça qui collé au fêlé na compte à maître Cicéron Bakumba Mofaya donc qui ba diaspora nyoso ba derrière tundimi puis son 35 donc makambo ndeza ba ida bien mona ndaku wana ba ida bien yobika na kata ndaku kolonda une muteba ka esika ezotanga donc ninga sana donc ba congolais nyoso bo soutenir Chris Cicéron biso nyoso tuza derrière donc ana ba projet bien pour le Congo netinga na osenga na gouvernement congolais ba tie avocat de la cour. Yogo na moni ba rosa côté élection pour les athées déjà l'équipe Chris Cicéron donc motomoko bien a bien fait na ba idée donc biso nyoto soutenir yé bana nyoso mboka tous les batutu bana diaspora awa toujours organiser leur mot ya bien pour na soutien ya ndeko na biso Chris Cicéron bongo tozana équipe de France na ndeko na ngai o ya ko pesa so moni beaucoup d'attiré à lui bras droit secret zani ni pose à la pemeni ya prêtre bon secret et ça nini casse monsieur il parle de la compétence qui bah to simba micro yango o rôle ba mama kasi donc c'est créé en honte monsieur pas c'est toujours la compétence donc tant que toi compétent makambutu est normal mais non programme est nini na oyo bobongise biso 3 jours oyo ezan puisque beaucoup de tu peux expliquer biso dernier temps bino mutu bozana monopole bino mutu organiser biloko na loge bar kilelo ya za su conseil le côté pendant 2 semaines c'est que pendant 2 semaines on a bombe biso nini pendant 2 semaines on a tout bani on a 3 jours à résurrection donc tout là ça 3 jours de résurrection bon là ça y est donc la trinité quoi donc 3 jours à résurrection toi la manager Bodozo là prince du trône prince Sara prince Bokuta on a Tom Yenga roi Balmen on a Glody Pembe d'accord donc bon on a boss à l'équipe de France. Qu'est-ce qui est réservé pendant ces 3 jours? Bon pendant 3 jours on a tout ça là DJ Pozo Kindok la mix je crois Bat Baby en plus toi on surprise au Tobombi tu peux qu'on annoncer tu peux te annoncer et 3 jours les actions aussi là il faut décrire bateau baroya popia bateau pour ça on a baya kosko na 3 jours il y a résurrection tu donnes la date tu expliques ça va commencer quelle heure quel jour bateau baroya okuta na nani droit d'entrée aux alani tu expliques 3 jours les actions to bandango les premiers les 2 et les 3 là vendredi samedi et dimanche et vendredi samedi dimanche et ça na chaque jour ils ont un événement nango o eko salama et ça peut na ba surprise nango pour vendredi tous les filles ça gratuit d'accord tous les filles est gratuit et puis toi dans tes 10 € et puis ils ont ba surprise pas ya ba mibali ka pas mibali ceux qui vous a 5 filles vous ont droit à bouteille ça c'est pour les vendredis et les samedis ils ont une organisation normale dans tes 10 € et dimanche il y a barbecue Kolia, Eza, Maramutu, puis il y a des surprises et belles. Ça commence à quelle heure? Ça commence de 21h jusqu'à 6h, et puis 6h au Bani, after midi.
Oh là donc là. les aboyés na loge ba week-end ezalaka bongo boya ebele ba surprise eza ebele et puis bato bazana ba critique ou bako critiquer ou bien ou bazana makambo ya loba bako komela biso na ba Instagram na biso ya kilelo ou bien na TikTok ya kilelo ou bien bana ba demande bako sa biso demande donc est-ce que bato bako bana osomba déjà ba billet en avant il peut réserver déjà ouais donc na loge ba kilelo ba réserver à des gens na Instagram na biso bien na TikTok ba coordonner nyonso ezali ou bien na ba numéro privé na biso ba téléphone ou bien na ba Facebook na biso ba ko réserver autant de nombre de bateaux autant de fêtes mariage puis qu'on tout ba fêtes mariage conférence de presse tout donc ya mbaka tout nyonso elega ipa na biso donc adresse eza 209 route de Saint-Lé OK Épinay-sur-Seine na Épinay-sur-Seine bato ba komi on a juste kaka est-ce que bato o ba koya puisque to yebi bato belé ba place belé ba congolais ba ali mobulu ezanga te bato bakoma kobanga bakoma koeviter koma préférer avoir na palais siko bino pa na bino est-ce que moto soka kei amemi famille amemi mwasi ne aza assurer na sécurité ouais pas biso sécurité déjà assurée tout ça puisque na CVJ OK CVJ ya ba étranger ya ba ivoirien tout ça na des à ba congolais pour na peut-être les compréhensions on comprend une langue tout on a des vigiles congolais tout ça na 4 ya ivoirien tout on a si et puis biso moko tout ça na kei tout yamba bato et puis tout ça la sécurité ya bato tout ça na likolo c'est na VIP donc tout ça neti na loge ba tout ça na puisque na 4 places bato so roza likolo bamsu na bana se bamsu basé sur na VIP na ba chambre ya ba VIP eza wana boya sécurité ezali ya kitoko et puis accueil moroma il y a bien pour na biso donc ils ont bien ils ont les comme le bâti ils ont circulé dans ba TikTok ba wapi donc chez nous c'est la compétence beaucoup to na suka émission na biso équipe de France nini o boko loba dernière mona yo pona bandeko o nous sommes total la biso na ba o ba oya le premier le 2 le 3 et pas na bino na loge bar il on a ko loba ba va vivre ambiance à sika donc tout profiter ensemble l'équipe de France na bateau bakoya d'accord ba salutation n'est pas nani salutation n'est pas manager de Benzola OK France beaucoup ta place du trône Lodi Pembe Stomy Boy Akafulek Sito Gabangu donc DJ Pozo Kindoki DJ Meya Fabrice Opan d'accord manager Bokuta grand prêtre Bokuta manager donc je sais que Adam Kolonda c'est juste une façon de dire na sakaka nazali parrain d'accord c'est parrain soirée bazar pour tampongo na pagisa ça bazar mi bali pagisa ça nanga tout ça biso ka ba parrain il y a 3 jours il y a événement et puis na yebisa batu nyonso ba pesanga confiance ba pesanga confiance to évoluer kitoko banini boya ndenge boya répondre ngai négociation ezali moto ko sala fête to ko négocier moto ko somba bouteille soko za na mbongo ko kate yaka o négocier bouteille pa na ngai donc o paza na mbongo te soko za pire nga aya na ye il suffit ya okabela ye il suffit ya ko déficit donc batu nyonso bazala babili kunya na moninga te jaousi na moto te nzamba sa mo pona moto nyonso il fait la force enga na fox funa pesa ba frère na fox donc chinga soko moni bouteille ozana mbongo te yaka to soloba on comprend ba salutation de banane les aboyés na pesi équipe de France nyonso mbote na confiance na bango donc manager Bodon Jola et puis prince du trône Tom Yenga roi de Balmain Godi Pembe Junior Bombilo entrepreneur congolais moi on a biso mo Junior Bombilo donc entrepreneur congolais donc ya wana ba opanya de pays de bouteille on pays de bouteille Junior Bombilo entrepreneur donc on a 10 bouteilles et puis à ça réservé la vie et puis donc to tcheli mo 5 filles mo wana na bosa été mama présente na biso Alissa Madebo puis Anesi Kinwani Stomy Akafuleki qui pour la Junior Bombilo faut tchela des vigiles pona ye moko
Ah, c'est lourd, hein. C'est lourd. Donc, Kandi Gérard, Gandhi Curtis Gérard, Aozalawana, roi de Belvedere, bien au Panzanteke na Belvedere, donc, Nandenga Mukete, si to kabam, kabango, si to kabango, ya piaka basi champagne. On va prendre des liques, mon ami Liki, félicitations à Yoma Sanga Liki. Beaucoup de ça, on finit jamais. Tokataka base gare du Nord, Base Gare du Nord, toujours gare du Nord, la Bélé, la Bélé. On comprend donc nani nazaboye na PCOP merci mais tu reprends teke awa ba vérité bobima awa non mais bobo sanate nazo kende bandalongwa to sana carnaval na bandalongwa quand naokita bientôt bagere kombata baoyamba ngai carnaval esama bandal bit na ngai ezali lit kolona na bandal donc ndenge eza wana naosala carnaval kokita na ngai eza carnaval na bandal oyo tokopanza teke na bamama nyonso ya bandal tokotambola tosala na match après match kibina koye kobeta côté kozala gratuit bamama bazwa bamaputa bana kini bozela boputa mpongo bandal séparé représentant mondial ya bandalongo azoya mpona carnaval oyo aliti contre koluna na bandalongo. Ok, merci beaucoup tozalaki bongo na beaucoup tampon yo na émission na biso donc na sepeli na bato nyonso batali biso Kidji Bandal Kidji Paris. Donc toza bongo na soirée na biso 3 jours, le 1er, le 2, le 3 na space Bokuta na bar, la loge bar Kilelo. Donc boya wana ebele ponga na rozala na ebongo bino boya to rozala na ba fire basket nana ne to nana nani papile il a psyché fanatique abia solo na oya papile bo was telecom na créé donc yeba rozala to rozala elongo na loge bar Kilelo le 1er, le 2, le 3 Binonio sobre Rosalana, Evan Tumbana, Anvers, Jimmy Chimanga, Porte de la Chapelle, Linda Pindi, toi-même tu sais, toi-même tu connais, mon ami perso, Lorero Awen de Rosalanaye. Donc, Papi Lebo, je répète et je le dis avec force, on ressemble à 12 bouteilles. Donc deuxième message, après Junior Bombilo, Papi Lebo, deuxième message déjà. Maintenant, on a 12 bouteilles. On a bossé na bangote Linda Coccinelle. Et Christelle Branche, nous avons un baba chéri, fire basket, fire basket. Sanzongo fille sexy, bébé Sanzongo met triple met double ponanga na suki wana. Tokomi na biso na suka émission na biso, to bandaki bien na beaucoup ta toroso là, masolo ezebele le ezaki moi première partie, boza deuxième boza ba partie belé a robete la biso ba masolo nyonso o ayebi na bandal. Merci pour la précision PC biso ndenge c'est le bandote ka pétrole. Et na précision na lobby et là en familial, maman na bango. Il y a un service à bapara. Merci de revenir à la émission na biso Fire Basket. Si tu es d'accord avec moi, mais ma biso ici comme Marabiso, tous les cannabiso.